malamu yo Yesu nazala komba masusu te nakobele lokola kombo na yo nazala komba masusu te Yesu nakobele na Yesu mopepe eleki makasi na banzela na ngai mpe bangomba eleki milai ya komata Yesu nakozanga te kobelela kombo na yo mpo nazwi yango fele na sekulusu kombo na yo Yesu na ngai epesaka makasi komba moko te epesameli biso komba moko te epesaka bana komba moko te epesaka elevation nalika mapasi ekweli biso na ville na biso ya Anvers vraiment ezaka mpasi ya kobungisa ngoko na biso Pasteur Franck eza mpasi donc mingi ya kobakomeza te ezaka mpasi. Vraiment les obésaliers ça peut avoir mis des ateliers et à l'engue voyez partir à Yawa directement d'aller Samoliwa la petite Samoliwa c'est dire mon collègue on peut à pour participer pour atterrement merci le but est réjouir avec ceux qui se réjouissent et plaider avec ceux qui plaident. Donc, on a des kumala, mais ça m'a bien lié. Donc, comment on fait si on faut se combattre ensemble. Donc, on a dit ça, j'ai dit les sons, c'est que tout millennium, la mission va automatically. Pour être dans le Goya, pour éviter. Donc, vraiment, tout ce qu'on a battu, tout pas dans la paix, on a appuyé, donc, dans le temps, on a eu les hommes qui sont merci. www.bomokoyamboka bibolo bicholela na ba oyo baza kolela biso bomoko ya mboka tokutami awa esika bandeko baza kolela toza kolela na bandeko baza kolela la naza komona moto na Nzambe. Shalom papa. Shalom. Sentiment nini boza na yango ko ya kotika moninga na bino serviteur de Dieu na mokone asu. Bon, la première chose, Tozopesa Nzambe, merci parce que Dieu a donné, Dieu a repris. Et on est très touché par le départ. Il y a dès qu'on a vu ce pasteur Sassa, parce que c'était un homme de bien, un homme qui aimait le Seigneur, un homme qui aimait les gens. Moi personnellement, je garde un bon souvenir de lui. Et bon, on ne peut que penser à sa famille, que Nzamba a consolé, son épouse, ses enfants et tous ses proches, quoi. Je suis le pasteur David Mapamboli, je suis un habitant d'Anvers et comme c'est mon frère dans le Seigneur, Tozaba Anversois, voilà, je suis venu partager la douleur du départ de notre frère et rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour son parcours, pour ce qu'il a fait pour le Seigneur. Je pense maintenant que son âme repose en paix auprès du Seigneur. Sentiment nini bozana yango koya kotika ndeko na bino mosali na Nzambe na mokone asu. En fait, tu Nzambe parce que Aza Malamu. Bible dit toute chose qu'on corrige bien, c'est lui qui aime Dieu. Au tika Aza Nzambe. Ngongane koki ali kozonga et na biso tika li to se préparer parce que Bible le dit Jésus revient bientôt. Yango esenga na biso to za kobonga matango nyonso. Merci. Parce que yebaki papa oya uti kotika biso. Oui, naibaki bien sûr, naibaki très bien. Bon, sentiment ni nous en avons quoi retika na mokona suka. Mais bon, les sentiments de tristesse, mais bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Tous allés, ma chrétien, nous croyons à la parole de Dieu. Donc notre frère a fait son parcours.
asaili nzambe na ye, mais bon. Et puis ngongana kokaki nzamba décidé que à reprendre ye et le bien ezali que akufi kati nankolo, il était vraiment un serviteur engagé, il craignait son Dieu. Alors c'est ça qui est que s'appelle nango toyebi que nangonga oyo eza pasi bokabwana ezara toujours pasi mais aza na lieu de repos et azozela retour yankolo mokola koya. Je pense que ce qui biso peut te rejoindre grâce à kufa pena kati nankolo to kokutana na gloire ensemble. Comme le frère l'a dit, donc on a un sentiment de tristesse. Donc c'est un frère que j'ai connu. Naïbélé le loté donc avant même qu'on s'en là, donc c'est un frère que j'ai connu bien avant. Mais bon, comme le frère l'a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. On ne peut que se plier dans la volonté de Nzambe. Hein. Mais to senga ka bandeko batikali Nzambe ale kana kosunga surtout bana. Asunga bango voilà c'est tout. Vraiment naina loba ngana ibi Frank Sasa bana na club Centrakine. Depuis 1980 to baina donc judo sika moko. Ngana yeke tant que do mutakodokan. To banene judo na Centrakine donc chez maître massiste. Titan wa yawa donc to kutani sus. Ah surtout sur entraînement na côté palais de justice. Donc to ratene ba ceinture noire ici comme on a qui. C'est un peu ça. Parce que ba sentiment nous en ngoko ya kotike na moko nasu. En tout cas tristesse makasi quoi. Tristesse pena makasi. Ceux qui n'ont des héros déjà, bakimono et la tami quoi. Donc ni moi ba démonstration. Mais tout le monde yo la kimono. Non te ce bolata na kimono fa la taki. Pastoral. C'est autre comme sur na kibonzambe. Et ça la matin. Merci beaucoup. To continuer balader na biso tout le monde mona ka batunde batondi ko ya kotika papa na biso Frank na mokone asuka. Donc batu batondi awa pe to maman peta musaye ba ki shalom maman. Ça va. Sentiment nous en ko ya kotika papa na mokone. Mais c'est triste hein. Mutomonaka to sololaka. Makei mais ya passe. Ya passe. Tika ka nzoto neki na kimia apema. Merci beaucoup papa. Moi lilo. Tomi lengele parce que temps est amoké. 3 fois w.bomoko ya mboka nde na loba bomoko ya mboko oyo donc ya mboko toza wana mpona osangisa biso toza wana mpona osangisa toza wana mpona mboka na biso donc toye awa koya kotika papa na biso Frank na mokone asuka bomonaka plein oyo eza awa donc moi écoute kota na kati eza te posali déjà na kati eza plein mais tosala nini tomeka koluka mwa bato na Nzambe mwa moko bato na Nzambe oyo baza awa oyo baye kotika na omona pe moto na Nzambe oyo ayebaki papa Frank mwa malamu lisusu évangéliste Thierry. Shalom papa. Oui, shalom. Basentiment nini oza nango papa na koya kotika ndeko na yo moto na Nzambe na mokone asuka? Toujours un sentiment de tristesse toujours papa parce que pasteur Frank azalaki ndeko moko kati na biso mais sentiment de tristesse. Rien que la tristesse. Tu as des souvenirs nini na okena? En tout cas, nous avons des souvenirs belé à Makasi parce que pasteur France Azali, mon pasteur tous les jours tant on a belaki après avoir commandé il y a 10 jours avant que Azali parmi ceux qui pasteur 5 il y a Azali parmi. Donc vraiment nous avons souvenir à Makasi à Markangaï et nous sommes les aggravés. Bon, bah souvenir à Malam, Moutounan Nzambe a Koufi donc to rendre dernier hommage à tel que humain et Zanzela Bissonio donc il les a dit tourner l'obipé aux ayopé donc il y a un tour rendre dernier hommage. Bah obi to moni bino a boy kotika Moutounan Nzambe moninga la bino Moutounan Nzambe na moko na ya suka. Et le calboso to tout na ba sentiment nini bozana ngo to ba souvenir nini botika nango ya Moutounan Nzambe. Papa Frank est parti, c'est vraiment un frère, c'est un ami, c'est un collègue dans le ministère. Et il nous a marqué parce que les gens parlent vraiment pour tous les biens qu'il a pu accomplir. Azek Moutoumalamu, Saint Moussala Nzambe, donc
C'était quelqu'un qui était vraiment engagé, un homme de foi. Donc les gens parlent. Donc accueillir, c'est dur. C'est dur. Donc personnellement, le pasteur Franck, c'est mon frère à moi. C'est moi qui lui ai amené au Seigneur. Namna teye sang malam. A bongo limotema. Na même une église. Donc c'est vraiment, c'est un départ qui me marque. Donc, je crois que tu comprends. Au-delà, il y a l'aspect donc c'est vraiment Azamutovani naye ensemble Bandaku et Kangamana immeuble Moko. Donc tout ça, on mangeait ensemble. Et moi, à l'époque, il y a un allée qui, donc c'était vraiment la famille. Mais que voulez-vous, c'est la volonté de Dieu. On ne sait pas aller au-delà de ce que Dieu décide de faire. Nakansi bandeko bolandane moto na zamba azakoloba ezakobimana oyo azakoloba ngana azakomona elongi na ine azakoloba oyo ezakouta na kati ya motema na parce que ba vivra vraiment ensemble na papa boyoka ke ye muta mema na même na bonzambe. Sans Jésus et Akufa. Vraiment sans Jésus et Akufa. Ce qui est très important la mort, c'est une réalité. Et après la mort, il y a une éternité qui attend chacun de nous. Et parce que ils n'avaient pas Isaiah et puis ils n'avaient pas Kimi Ezali. Il y a une décision, il y a une sosola. Parce que Nzele Zaka Moko, Koyeba Yesu, Kolanda Yesu, pour recevoir la vie éternelle. Merci beaucoup, Motoanza. Nakansi na ozo tangu tokosisa makamuno so na ozo poto so la lisus. Kola zoloko. Merci beaucoup. 3w.bomoko.mboka. Toul kwa ka bato na Nzambe ana omona moto na Nzambe Bishop Azawa. Papa salobaki o papa na nga. Dans ton Hollanda donc bino mo faut comprendre c'est mon père. Shalom papa. Shalom. Basantuma ni bozana ngo papa ko otika moto na Nzambe na moko na suka. Bon, sentiment la tristesse, en même temps joie, parce que si tu meurs dans le Seigneur, nous autres on te koufi, esprit et koufité. Notre frère nous a précédés. Selon le principe de la Bible, aux aïe poussière ou comme poussière, mais son esprit vit en Christ. Bon, ils ont sentiment de tristesse dans le contexte parce que Moutuboye Banakinaye, Bobanda Romonana, Bozo Solola. Bon, on est souté, on a la tristesse, comme on a le à joie parce que tout le monde en a. La biso, n'engue pas zaboye, n'engue événement ezoleka, la dimension à l'école zo mon année biso. À mon a makamno sont des ezoleka, mais nous ne pouvons pas l'entendre. Donc cela veut dire biso neto kende sika yazali. Donc voilà. On va souvenir. Bah souvenir, il était un bon homme, qui était tout le temps avec des gens, au milieu des gens, qui parlait avec des gens. Il a fait son temps, il a marqué son temps aussi, et puis il a laissé une bonne réputation, parce que la meilleure des choses dans la vie, il faut laisser une bonne réputation. Je pense que ça nous amène tous à la réflexion pour laisser une bonne réputation après toute chose. Merci papa. Merci beaucoup. Wanezaki Motolanzambe Léon Kabongo, donc Sine Nalobaka c'est mon père. C'est mon père, donc vous comprenez pas aux allées. Shalom papa. Shalom. Non, tu n'as pas sentiment ni boza nango bato na Nzambe, ko to moni bino boza ebele bosanga na boete. Ce bosanga ni boza pour événement moko et salami. Pour eloko moko l'équipe ekotika moninga na bino. Ba sentiment ni boza na. Il y a seulement un seul sentiment qu'on peut partager, hein? La tristesse. Mais bon, je pense que ce n'est pas vraiment le moment que nous puissions faire des commentaires inappropriés, mais laissez-nous partager ce moment de tristesse dans la paix. Merci beaucoup, Moto Nzambe. Shalom, papa. Et shalom. Olobani pour la Luande. Ouais, c'est juste volontaire, Nzambe de Koksami. Ouais. Bon, le Seigneur a dit que tout le temps, on a ma belle, tout le temps, on a ma belle. Eh bien, bon.
pendant de retour na ekoti. Tala bana papa tiki ba otala au moins conseil. Conseil zalika ke koyeba kolanda nzela nzambe kati na solo parce que personne ne connaît les jours de son départ. Hein. Donc juste nous sommes sur la terre pour un peu de temps. Donc seul le Seigneur connaît les jours de notre départ. Nous devons nous préparer en conséquence quoi, partout où tu peux être. Voilà. Babi oye na cadre ka po moto na nzamba zala azalaka ko bambana pe na lokola yo yango ye to ndenge. Bon, na ya en tant que grand maître na ngai hein, na père de grand maître na nga vraiment ya pas si trop. Yo ye tant que c'est tant que grand maître. Voilà. Pas grand maître, on a grand maître wana moni wana. Boyo kaka ke ko ya na église te po ya omeka eza ba serviteur muso yeba bambi ona ndenga mukete donc po moto na nzambe azalaki motu pe ya makato mpe ba maman bazato ozwa kaka ba serviteur te so ba maman bazali. Shalom mama. Shalom. Ba sentiment ni bozana ngo ko ya kotika moto na nzambe na moko na suka. Bon, sentiment la grâce, sentiment de tristesse, hein? Mais d'autre part, ils ont accomplissement la parole de Dieu, que l'homme a été créé ma belé, a besoin appelé ma belé. Donc, sentiment que vous avez yangoana. Depuis que vous avez merci dans les circonstances où vous pouvez mettre Yanyos. C'est ça. Merci beaucoup, maman. Ah, au Pamboli Nzambe, Azumu Tunaye, na mosala kitoko asala ki na se na moya tiki ba exemple belé. Yango biso tokumisi Nzambe po akei pamba te toyebi kake nesika kitoko yango topesi Nzambe merci. Merci beaucoup maman. Babi wana mère na biso donc eza biso donc eza biso bo yango poane 3 fois W pour moko ya mboko donc ane to lobara ya mboko yo po akombo so ya mboka nini nga bika ya mboko. Ah shalom. Balobi Yonde pasteur, il y a papa Charles, il y a papa Franck. Sentiment nous allons koya kotika collègue na yo moi na soki dans koloba na mokona asu. Nazana esengo mingi parce que azonge pa ya Nzambe. Parce que Nzambe a bengi ye asali mission na ye très bien. Nasuka Nzamba bengi. Donc nazana esengo mingi na place ye azali sikoyo. Ngao sepela mingi. Aha. Papa Babi, ozana service mto sala service kuna. Ngai mutna osala service pona ndeko na ngai. Merci beaucoup, je pense que tozona na suka yani na biso ko ozana musala. Là 3 fois w.bomoko amboka. Wana papa Charles donc le pasteur oyo bana mosala nzambe na ville na biso ya Anvers papa bango wana donc oyo yebi fondation ya bonzambe na ville na biso ya Anvers eza papa wana bobuni bouti komona 3 fois w.bomoko amboka to continuer balader en so bomona ka molongo ne ezali to ko kota na katite po batu baza ebele oyo ba kotika moto na nzambe donc toza ko continuer. Yo oza na ndako yo oyo lingi kolamuka te tango makambo eza na ville na biso mais yo oza kowelela chauffage wow kovanda na se ya chauffage tala bandeko nde batiki bakwete tala bandeko nde batiki bachauffage tala bandeko nde batiki mpona koya kolela moto na nzambe to continuer. Tata na biso kolikolo tika nkombo na yo ekumama okonzi bwa yo eya mokano na yo esalema wana sepe likolo tate todie na mumazulu likankumbu akuya zituswa kifumu kya kukiza tuzololwa kulwa vanga mavatoto boso muzulu kinakondwale kwa kongeye ukuntwa disanga muzinzila za mizazo
kwakongeye ukuntwadisanga muzinzila za mizazo. Boya bino nyonso boya tokumisani nzambe oyo aza malamu mingi mpenza asalelinga oyo elekelinga nzambe oyo nzambe. Luiza babosolo Luiza tosalisi na nzambe yo wena wambote beni beni wangitukulu-kena nzambe yo nzambi imvungi. Aujourd'hui et nous sommes venus cet après-midi déposer notre frère le pasteur Franck dans sa demeure provisoire. Et avant que nous puissions aller un peu plus loin, nous avons un petit moment où nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cet événement, car la Bible dit: en toutes circonstances, rendons continuellement grâce à Dieu. La Bible dit que tu es poussière, tu rentreras dans la poussière d'où tu as été tiré. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons nous recueillir, entrer dans un moment de prière et d'adoration. Et nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. J'aimerais inviter le docteur Christophe pour prier pour cette parole qui nous sera déclarée cet après-midi. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, toute la grâce. Il t'a plu, éternel notre Dieu, de rappeler à toi, notre collègue, notre frère,
La Bible nous montre que tout est sanctifié par ta parole et qu'en toutes circonstances, que l'honneur, la gloire puissent te revenir. Permets, Seigneur, à travers cet événement, ta parole puisse interpeller chacun de nous, puisse orienter, puisse réconforter, puisse instruire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de pouvoir écouter la parole, j'aimerais inviter le fils de Papa Franck. Il a un chant qu'il veut chanter pour rendre grâce à Dieu en l'honneur de l'Esprit Saint. Cher Papa, permets une terrible épreuve que nous ressentons, moi, mon petit frère et mes soeurs, avec que tu nous as laissé encore trop petits, sans comprendre le sens de la vie et de la mort. Cher Papa, par ce mot, je viens te dire adieu, je viens te remettre à Dieu à jamais. Tu es parti, nous te dirons plus de Dieu. C'est grave pour nous a décidé ainsi de nous faisons à la voix, notamment et nous pesanga makasi kolo malamu Yesu nazala komba masusu te nakobela lokola kombo na yo nazala komba masusu te Yesu nakobela na Yesu mopepe eleki makasi na banzela na ngai bilbangomba eleki milai ya komata. Que Dieu soit élevé et glorifié. Il est le commencement de toutes choses. Et il est la fin de toutes choses aussi. Nous disons merci à Jésus. Il nous a assemblés en ces lieux, en ce moment, pour soutenir la famille de pasteur Franck qui est dans l'épreuve. Nous remercions aussi les servantes et les serviteurs, les frères et les sœurs, les amis, les connaissances, les invités à cet événement. Nous disons aussi merci aux propriétaires de la salle pour les services. Que Dieu en tout cela reçoive la gloire. Je vais lire en quelques mots simples, humbles. Comment j'ai vu Franck, un homme honnête, fidèle à ses engagements, une personne persévérante et calme. Mais ce qui m'a surpris, c'est la passion qu'il avait de se former dans les choses de Dieu. Un homme qui passait beaucoup de temps à prier pour les autres et toujours prêt à rendre service. Dieu merci pour de pareilles personnes.
Qu'il en soit ainsi pour tout un chacun de nous. Je regarde la famille. Qu'est-ce que je peux dire? Chère famille, une chose est importante à comprendre. Franck n'est pas mort. Franck est vivant. Il est auprès du Père. Nous avons devant Franck le corps qu'il a utilisé pour accomplir sa mission. Que Dieu en soit loué, parce qu'il a imprimé certaines bonnes choses dans la vie de certaines personnes. Et nous bénissons Dieu. Chère famille, sachez une chose. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je sais, en ces moments difficiles, sombres, où un vide vous est imposé. Celui qui impose ce vide, c'est Dieu. Et nous devons l'accepter. Dieu qui a appelé Franck est à côté de vous. Il vous accompagne, vous soutient dans cette épreuve. La présence de cette foule, la présence de cette assemblée, chère famille, démontre la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu envers vous. C'est Dieu en présence. Parce que c'est lui qui provoque les événements. Cette foule, je le répète, chère famille, est la démonstration de la miséricorde et des compassions de Dieu. Je vais dire par là que Jésus est ici. Il vous voit. Il vous écoute. Il sait ce que vous pensez à cet instant. Le deuil est une composante incontournable de la réalité de la vie. On ne peut pas les contourner. Incontournable. Acceptons-le comme ça. Chère famille, aujourd'hui, pleurons. Et poussière, tu retourneras à la poussière. Moi, comme nous tous, nous retournerons à la poussière. Croyez-le. Alors il faut commencer à faire du bien dans votre maison, à votre mari, à votre épouse, à vos enfants. Vivons bien et nous serons bien accueillis auprès de notre Père. Amen. Que le corps de Franck se repose en paix. Amen. Nous allons écouter un chant qui a été préparé par Nancy pour nous recueillir. Un chant d'adoration, un chant de reconnaissance au Seigneur. Totamboli como
Vraiment, je suis très touchée, je suis très émue. Un très grand merci, ça me porte vraiment au cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Yo fulava mingi bazalaka na fulu tala nelelo bakoma basalina yo fulava mingi bazalaka na village tala nelelo bakoma na poto Yesu nanga bafonctionnaire 50 mois payé Yesu nanga na mona bana na maboko tanga na ngolu nayo yondo batelaka mwana sanza libwana libumu ya mama na ye nkolo na pesa yo dinyo yondo kolisaka mwando ya botami na bato maboma mibale nkolo na pesa yo dinyo papa ngai namona bandumba minene miyibi minene komongola mitema kokoma basali na yo Yahweh Yahweh, kaina yemba yonenge ninyo, kaina kumisa yonenge ninyo kolo. Yelele baba, uko wana wa majeshi Mungu. Oh, yelele baba, wewe uko Mungu wa maajabu baba. Na miswabo bakolela basiliko bungisa baninga ojali oyo atelemisa mapata kuna likolo langu ya loboko nayo ojali lisungili elizanga kati na pasio Yesu nanga ojali oyo alongolanga isoni Ome mama bena Yesu pesa ngai bomoi Suki natali bomoi na ngai Natali mosala opesi na Yawe Nalingi kumbisa yo Suki ngai natali baboti bangai Natali baninga na ngai Akokumisa yo Suki ngai natali bipai nyonso nkolo Natali ba matiti, Natali ba nzete Mai binene kokenda na ebite bisike kokenda ka kolo nanga Sije ya kokumisa yo Soki biso tobo ikonetola yo Okotele misamba banga Kokumisa yo nzakomba Baba Zamba boe Bobola, amboka Kongo, Yesu na pesa yo ninyo. Londo silisaka bokono, ata soki bamedese malobi ezali incurable. Bipai na yo nde bisika totoki ngolu Baba Nzambagi Baba Yo joli lisungi nkolo Lisungi olizanga kati na pasi
nakutana moninga nanga moko nakati ya hôpital nazali kobela bamédecin badeklare malade incurable yesu tobelela kombo na yo lelo ndeko azali kotambola bomoi yango ozali sujet ya loyembo na biso kumama na yo yesu www.bomokwamboka yabino ndeko jubeka mmd na lobaka moto kati na molimo nasalaka te soki molimo etindinga te botuna nga molimo etindaki yo wapi toza wapi bino bomona décor ya esika tozali toza na cimetière toye kosala nini toye kotika moto na nzambe oyo auta ekotika biso ya 10 semaines passées lelo eza jour asuka oyo toye kotika ye na dernier demeure na ye touti na culte bokomona ba image ndenge culte elekaki bokomona ndenge bato ya Anvers ya Europe ba se déplacer partout pour na koya kotika moto na nzambe na moko na ye asuka donc awa siko tupai to telemi toza vraiment na libulu na quelques minutes toza kokabwana na corps ya ndeko parce que na molimo sitokabwanaki esikalaki ka nzoto na ye donc na siko nde toza awa toza kotika vraiment nzoto na ye bootala kaka na nsima na nga ndenge bato batelemi donc mabele eza boye na nsima ya mabele oyo boza komona eza libulu esika nini toye kotika moto na nzambe botikala connecté bocontinue kolanda biso na 3w.bomokwamboka nde bokomona baimage nyonso du début à la fin ya événement ya matanga ya moto na nzambe ndenge toye kotika ye bokomona bato na nzambe ebele balobi bokoyeba quand même mwa biographie azalaki nani akomai moto na nzambe ndenge nini eza na kati bosuivre yango na elema nyonso tokopresente bino na Bomokwamboka tikala connecté www.bomokwamboka nde nalobaki toza kozwa na baserviteur de Dieu namoni moto na nzambe aza shalom papa shalom papa tomoni libota na nzambe eza touché basentiment nini boza na yango koya kotika collègue na bino na mokoni ya suka bon ezali sentiment ya tristesse comme moni biso awa voyaki c'était un héros quelqu'un avec qui nous avons travaillé kati na mboka oyo asaleli nzambe depuis ayeba nzambe c'est quelqu'un qui s'est donné il s'est appliqué à servir Dieu dans la dernière journée bon Dieu a voulu qu'il puisse partir de cette condition l'éternel ce n'est pas le départ la façon que nous partons qui compte mais sur cette terre des hommes il a combattu le bon combat et il a achevé la course et nous croyons que le parcours lui est réservé les grands problèmes maintenant c'est nous les vivants qui sommes restés c'est à nous aussi de nous préparer et un jour Ndenge Papa Franck accueilli et c'est plutôt Okende donc c'est le chemin de tout le monde comme l'a prêché Papa Charles donc c'est pour nous le peuple de Dieu nous savons que
Franck n'est pas mort. Franck a quitté une adresse pour sa nouvelle adresse. Donc c'est le corps, nous sommes venus remettre le corps, mais Franck est vivant. Hein, Franck est vivant, il a les scènes d'Abraham. Donc liwa pour nabiso zali pongi. Pour nabiso bana nzambe liwa zali pongi, liwa ezali un gain pour nous. La Bible déclare que la mort est un gain. Donc c'est un signe que un jour, vouloir ou pas, nous partirons. Donc vraiment, sentiment, la tristesse parce que c'est un bien-aimé avec qui on a passé beaucoup de bons moments ensemble. On se sépare arrêté un peu trop tôt. Mais bon, sentiment de joie parce qu'il est parti dans le Seigneur. Hein, il n'est pas parti en tant que païen, mais il est parti dans le Seigneur. Puis, non seulement dans le Seigneur, mais quelqu'un qui a connu et qui s'est appliqué à servir Dieu. En tout cas, chaque jour que je tu vois un homme qui cherchait vraiment à faire encore mieux, à travailler de mieux en mieux. Il était toujours vraiment enthousiasmé à ce qui concernait Nzambe. Donc pour moi, je garde vraiment de très très bons souvenirs. Hein. C'est un homme avec qui je garde de très très bons souvenirs. Et d'ailleurs, il m'a fait cadeau d'un costume. Avec mon épouse, à PSP, moi, c'est dans un pays, ma veste mi-balai, donc nous gardons cela comme des grands souvenirs. Donc, vraiment, pour moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Je suis dans la joie aujourd'hui parce que je sais qu'un jour aussi, vous viendrez pour m'accompagner. M'accompagner mon corps, pas moi, mais m'accompagner mon corps, quand je serai dans la félicité éternelle. Boyoki te tunu tu vas souvenir te mutona zambe sa lobi déjà nyoto merci mutona zambe nase amvula bomona ndenge bolingo ezali oyo corps du Christ ezakola kisambula ezako beta même mutu aboyi kokende kouta kuna tiko koma awa distance wana bato batambula même makolo pona kwa kotika mutona zambe na moko na ya suka là liboso ya caméra bomona papa na biso azana shalom papa. Bonjour à vous aussi et bonne année. Papa, sentiment ni nous allons quoi kotika ndeko na yo na mokone asuka. C'est le sentiment général de tristesse, ce qui toye bisika boye, et cimetière, et un moment de au revoir, c'est parce que nous étions très attachés. Tolinga ki papa na biso mingi oyo ateki biso, c'est un homme aimable, un vrai homme de Dieu. Nous sommes dans la tristesse, c'est le sentiment que nous avons. Merci. Merci. Eza bato bavanda kina papa. Nalingi aloba ye moko. Shalom mama. Shalom papa. Moi liloba mama. Liloba nanga eza kaka ya mawa na esengo parce que oyo pasteur Sasa Franck akei aza d'abord coach nanga. Aza mentor nanga. Aza papa nanga pe mwana. Na kati ya molimo azaki papa na ngai alakisi ngai makasi asali encourager nga mingi na musala ya Nzambe. Alors kokufa ya papa Sasa topisika merci pa Nzambe akina ye kopeme papa na ye tobingi yango liwa te me tobingi yango pongi. Nzambe asunga. Merci beaucoup maman. Amen papa. Wana ezalaki maman la biso Julienne bato bavandi na papa. Bato bavandaki vraiment na papa ça c'est bango wana. Donc boutique à la connecter na 3w.bomoko nde bokozwa événement nyonso ndenge na moni pe grand frère Azalia. Shalom papa. Shalom papa. Moi ba sentiment ndini bozana ngo komona bien na se amvula boye ko yakotika ndeko na bino. On attend la tristesse hein? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? La tristesse. Non. Bonjour tout le monde yo a na se amvula Mali les ali mais ozui kaka okova no na se akweti mais oyi pona kwa kotika papa na biso ndeko na ona mokone asuka basi nsuma nyoza na tozana sentiment kaka ya mawa po toyebi maître toyebi musika bana yebi nanu etant que maître nanga ya judo na centrekine après na yeko na poto na kuti awa na ndinga koma pasteur biso kuté pasteur déjà na yebi été pasteur akoma musala na Nzambe. Et puis, le pète au salaire dans le salon. Aza lisusu client nanga lisusu donc ezana ba makambo belé ezana kati ba makanisi belé il faut okanisa ye. Na judo okanise na okokanise soto lobi na judo maître na ona judo o loba nini pona.
nakobisaka ba judoka ya centrekine tout toperdre motu monene boyebi kaka metro alakisi trop abimisi trop mayele ne trop asali trop me akende malamu eosama. Salanga bolamu Zambalola salanga bolamu Mokonzi pusana lisusu Zambalola pusana lisusu Chilumba isembola loboko Zambalola sembola loboko Sembola loboko Zambalola Yangabita sembola loboko Mbeyo lilele Chilumba isalanga bolamwe Elombeo Maya epai na yo Yesu Nzambe na mawa Pamboli Nzambe toye awa kolandisela liloba na Nzambe lobi ete na mabele toutaki na mabele tokozonga oyo eza okobenga yango demeure mpona nzoto tozotika awa ezali nzoto na ye il est dans la félicité. Azamuto Toyebi a confié en tant que serviteur. Surtout que Moussika non, les soldats a tombé sur le champ de bataille. Amen. Les soldats n'ont pas dans le champ de bataille, bah on aura la mémoire. Et c'est dans ce cadre-là que Yangani na esika oyo toyebi que ça moment ya malamu te humainement parlant mais nzambe azali nzambe ya consolation ayebi motema moko na moko degré ya souffrance na yango biso tokoki koimagine douleur ya bana tokoki koimagine douleur ya famille tokoki koimagine douleur ya veuve mais nzambe nde ayebi parce que c'est le seul oyazo mona tant que aussi dit ça après un moment lobby dans une semaine pour la topanzani biso nyonso famille otika la yango donc nzambe nde mutu as un véritable consolateur
Alors tolingi juste avant que tu procéder na inhumation kotanga texte moko na liloba na Nzambe Apocalypse azoloba na biso boye alobi et j'entendis du ciel une voix qui disait écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Amen. Et Sengo, natangu oyo, naba oyo bazo kufa kati na nkolo. Et lobi molimu na Nzambe. Po ete bango bazo kende kati na kupema, na misala na bango nyonso basalaki, pe ba œuvre na bango nyonso ezoke na kolanda bango. Toza bana na Nzambe, ndeko Frank atiki biso na espérance ya résurrection. Au biso to kolela elobi nango apôtre Paul le ma Thessaloniciens, to lela ndenge bato na mokili bazo lela te. Koleleza mabete Yesu yemoko alelaka toko pekisa bato balela te. La Bible lobi ne vous affligez pas comme ba oyo ba yebi espérance ya résurrection. Deko Frank to kabwani na ye pour un moment. Mais to yebi konanisela maloba na Nzambe que ezana mokolo oyo to kokuta na ye lisusu. Pona ba oyo ba bongami tango baza na bomoi ndenge biso tozali lelo. Donc à la famille, encore une fois, Nzambe azala consolateur. Nzambe asembola loboko asimba bisika biso bato na mokili toyebi kosimba. Nzambe aya na maloba oyo esengeli penza na mitema na bino. Aloba na matoi ya moko na moko po ezala véritable consolation pour na bino. Alléluia. To netoli mingongo na biso tozo rendre gloire epai na Nzambe. La Bible le dit en toutes circonstances. Et pas il y a une gloire il faut que en tant que bana Nzambe to netoli mingongo na biso to ke rendre gloire et pas il Nzambe wana. To bondeli Nzambe. Alléluia. Saka nyonso na nzela na liloba na yo tika ete liloba na yo ekokisa nini na yango po ete yawe tokoma yango na mitema ete ntango oyo totikeli na biso ete nzoto na ye ekolo na demeure oyo ya suka tika ete yawe oyebi ye papa kolo kutana na libota na ye kolo yokende kozala consolateur ya libota na ye kolo pesa makasi oyo nyonso bisika kolo bazwaki kolemba yango tolobi ete yoza mobali tika na kobali zala mpe kozongola biso. Adonai, nous te sommes infiniment reconnaissants. En ces lieux, nous venons rendre à la terre la partie terrestre que toi tu avais donné à notre bien-aimé Franck. Père, nous savons que Franck est entre tes mains. Et nous ne nous posons pas de questions à ce sujet-là. Père, permets que ces instants soient un moment de réflexion pour nous qui sommes restés. Comment est-ce que nous nous préparons à ta rencontre? Seigneur, que cela soit un sujet d'interpellation pour chacun de nous. Toute la gloire à toi, tout l'honneur à toi, notre Dieu et notre Roi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons adressé cette prière. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Donc, Zoto et Bozonga, conformément à Maloba Nzambe, Benga passe à la cérémonie en gros. Après, ceux qui la famille, la parole. Donc, pour les
Chena Biani, Nebukole Shalana, Lipa Bwipi, Musuni Shalana, Kushi Kumibiani, Chena Biani, Nebukole Shalana, Lipa Bwipi. Babwi, babwi, pi, babwi, babwi, pi, babwi, babwi, pi, masia wa moyo, wandi china biadi, nebukole shalana, li babwi, pi, oh, babwi, babwi, pi, babwi, babwi, pi, babwi, babwi, pi, masia wa moyo. Chena Biani, Nebukole Shalana, Nipa Wifi, Santa Wakatupa Isaka, Jakashi. Santa Apabulo Naena Kuche La nyosonga na ebi neve na ngai nazo pour retenir par instance Oyasuka, c'est-à-dire le 27 la semaine oye à Tikaki Biso. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Nazaki Nako Konansi na chambre, naïe, comme il ne pouvait plus parler, mais lorsqu'il a eu ces forces-là de parler, na moi seconde homme qui a l'obaki, Aïbsinga lit la Bible, mais la Bible n'a yora kiango bien té. Koko nangam tepsinga lobino, koko Aïbsio la Bible. Comme sa Bible était à côté, na fungoli Bible na banjo tanga. Et tant on a tanga, je voyais comment son âme était dans la joie. Azaki ko bougeait vraiment sepeli avant de calmer azako yoka parole de Dieu. Et to comment il koyemba ba cantique pour la gloire ya Seigneur Jésus-Christ. Pour nanga ezali moment moko formidable. Natanyo so na sali na neve. Yango ezali pona biso nyonso tolinga Nzambe. Parce que so tolingi Nzambe même na tango suka am na biso on a besoin de parole de Dieu. Et voilà pourquoi nazane sengo ya komona ete même na tango suka pasteur azaki toujours na esengo ko luka Nzambe na ye. Na biso nyonso na famille mobimba tokobosa na ete azaki bien ne vas aki plus âgé que ngai mais il me respectait toujours partout aux Arosala il reconnaissait toujours c'est mon oncle. Et quand il me présentait, il disait, ça c'est mon oncle, papa Lek Nangaï. Et j'étais fier de lui. Et je continuerai toujours parce que à Tikelingaï Bakoko 6, que Dieu soit loué. Que Jésus soit loué. Merci. Je viens laisser un bosseur, je viens laisser les meilleurs papas du monde. Pas seulement le mot pour le plaisir de le dire, mais cela a été vraiment ainsi, le meilleur papa du monde. Et je suis vraiment fière de toi, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as accompli. Et malgré tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin, j'ai été là officielle. Merci.
Parce que papa voilà pour ça. Maman nyonso na baki kosoutenir. Et dans la passé dans les secondes ça c'est toujours à côté là yo. Ça. Nozanga makamba kola bana mnoko la papa. Kwa mite audio ça ça ya malamu. Ngapi na banda ko sala ya mbo. Saka makasi. Poko na pata tikilika. Donc partout na tambo na babenga nga maman Mikaï à cause na yo. Ça fait mal au cœur. Isanga Jakashiti Pabui 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 Masia wa moyo Wambichena bya Nebukole Shalana Pabui. L'âme qui reste ici, la famille, soit dans la fête. Père, nous voulons te bénir, te rendre des actions de grâce pour ce moment. Tu nous as amenés dans la paix que ton Fils a partagée dans ce monde. Voilà pourquoi il y a une multitude de personnes venues de part et d'autre. Ce n'est que cette paix demeure dans nos cœurs. Nous sommes venus dans la paix, nous voulons retourner dans la paix. Tout esprit de ténèbres qui environne le mystère de la mort ne puisse pas accompagner tes enfants. Nous voulons prier pour l'unité de la famille. Certaines choses, tu le fais, la mort est importante. Tu étais mort, c'est là où ta famille s'est réunie pour entrer dans le ministère. J'ai pris pour cette famille, j'ai pris pour les enfants que tu as laissés. Pas de division, parce que toi, tu es le Dieu qui unit. Et Franck unissait non seulement ses enfants, et unissait tout celui qui s'approchait de lui. Que la paix demeure dans nos cœurs. Que notre chemin retour soit béni. Nous détruisons la confusion. Que ton sang soit aspergé sur notre chemin. Nous croyons que ta parole est oui et amen. Tu as dit quand le juste meurt, sa descendance rentre dans la bénédiction. Et ses œuvres vont le suivre. Nous voulons voir les œuvres de Franck dans nos vies, dans la vie de ses enfants biologiques, dans la vie de sa femme, dans la vie de ses enfants spirituels et dans la vie de ses amis. Que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence nous accompagne à notre retour. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Babui babui pi, babui babui pi, babui babui pi, masia wa moyo, wambichina byadi, nebukole shalana, li babui pi. Makambo ici. Oui, makambo ici. Je pense que nous avons besoin de kum papa. Les amis ont le battu, ça fait très mal. Nous avons récupéré. Ce qui s'est passé, c'est la volonté de Dieu. On ne peut même pas beaucoup commenter. C'est ça qui est arrivé quoi. Yakashiti Masanta Apabulo Naena Kuchele Aluwe Wakatupa Isanga Yakashiti Batu bayebaki papa sasa. Vraiment batu baye na bango bayebaki mais papa capitaine aza parmi bateau bayebaki. Shalom papa. Shalom papa. Basentiment ni vous en ango bukomona ko tika moninga na bino motona nzambe na mokoni asuka. Vraiment lazali tout d'abord na mawa pour bato bayebaki pasteur frère mais j'étais un de ses princes collaborateurs. Tant que tozalaki na église ngam nazalaki adjoint église ce qui azate que ngam na ko simba église
Je me souviens pendant un mois, souffrant qu'il y a une église, moi-même, il y a une modération. Vraiment, c'est un homme génial. Pasteur Frank a eu un Kabola na bateau. Pasteur Frank a lingaki bateau. Azaki un homme simple, un homme gentil. Et quand il y a un problème, dès qu'on expose Pasteur Frank, même dans l'immédiat, il y a une solution, mais dans 2-3 jours, il y a une solution. Vraiment, apôtre Nabiso. Donc c'est aussi un des grands amis à Pasteur Frank. Alors, vraiment, ils allaient passer. Kasinzambe ayambaye. Pasteur Frank a tiqué le biso ya mingi. Tokolanda le colonae. Merci beaucoup. Apôtre, moi Liloba. Moi c'est l'apôtre Jackie, donc je viens des États-Unis, je suis arrivé avant-hier parce que Frank vraiment c'était un frère. J'étais comme son coach pendant les derniers temps de sa vie. Donc quand j'ai appris ça, je suis venu. C'est un gars bien. Parce que souvent, on doit le baraquer. Mais vu seulement des besoins pour comprendre quel genre de personnes Azalaki. Azalaki une église, on peut dire église à Mounene, mais il faut voir comment les gens sont en nombre. Comme c'est un pasteur qui avait une grande église. Donc, surtout un exemple, il y a un pasteur Frank Ozamana. Donc c'est vraiment un frère, c'est un pasteur qui est mort. Et comme je dis souvent, David avait pris 5 pierres dans sa GBC, a utilisé un moko. Donc 4 wana, ils ont abattu Moussoussou, à pasteur Frank, pour utiliser. Donc Manzambe, à part moi, vraiment, Moukolomola. Là, on appelle la moto Nazambe, papa Gabi Azalewa, papa Oba Sedona qui vraiment na Mikola Souka. A-t-il même église en jeu pour na esikani to banda ko kolela papa moi liloba papa liloba mingi pende zate tozo rendre ka gloire na Nzambe Bible ezoloba na biso Nzambe nde muto apesaka Nzambe nde muto azwaka kombo na Nzambe ekumbama na o nyonso ye asalaki na sena moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nzambe. 3 fois www.bomokolamboka. Là, maman a biso pe azalia wa shalom maman. Shalom. Moi liloba maman. Naza liloba oloba ngai mama Bijou Binga, naza mama. Donc yango wana dai soki nazomona pasteur ça c'est vraiment un grand homme de Dieu. Azaki ayebisaki OK samedi okobima. Ebisinga samedi na kobima. Samedi yango na tongo na moni médecin koleka à 10h. Ayebisinga lobi madame tu sors aujourd'hui ngabi je sors. Abi oui tu sors ngabi. Et lesquels mais ça fait 2 semaines, elle est ratée. Mais oui, madame, tu sors aujourd'hui. Namo pasteur ça y est, à Seki. Abi maman, la epsaki onzambe na bonde laka orobima. Donc samedi en opé, la bimi, mkolongo ezaki jour à souka, au taina panga matanga. Nde batu ba komona ngai. Donc naé pour bon là au pasteur ça la kata famille ngai en tout cas non. C'est vraiment un homme de Dieu. Ouais, Azaïke n'a mis quitté ça. Non, il y a quitté homme pour le homme, il y a mutunyoso. En tout cas, na boboto na nzambe ayambaye, atsaisika na pembeni na. Donc nzambe ngolobate. Et ça biso passi, mais to yebi nzambe to bondelaka. Aloba loba mtu so akufi akufakate mais akendaka a changer de côté. Donc a changer de côté na yebi kaza pembeni na nzambe. Donc nzamba za lukumu apesa a fortifier libota na mobimba kimia za na kati na libota na ye pe biso bato tikali na yebike nzambe aroza na biso et puis moko na moko wa yeba ko komisa nzambe pona kimia za na kati na mabota na biso. OK to utana mabele to kozonga na mabele e ezalaki ya bino ndeko Jubeka ya bomoko ya mboka libulu yango yo papa na biso uta mabele azongi na mabele. Boutique à connecter na 3 fois www.bomokolamboka pour na ba événement na bino numéro na biso yango wana tango ta na YouTube kobosa na te ko aimer page na biso kobosa na te ko tia moi ba j'aime et ko sa moi malamu tika la connecter na 3 fois www.bomokolamboka. Ciao.